pacho ya mbinga babenginga plus que ba 4 pacho ya mbanga benga plus que baron masolo tosala coulisse moko oyo elekela tina héritier ayeba ta ndima pété bato bango bazokanisa muto ngana bimaka na ye na orchestre donc ezalika mascara masolo akuna pa ken eka bamoninga yo yamba biso tendeza biso ndeto yambo yo zoboya ka Karine masolo bon ngana ye tosala bolingo ya avant na ya epa héritier OK mais tozaki capable ya kosala bolingo na biso te parce que à l'époque héritier na fali bazaro yo kanate siko yo musicien héritier orobimana fille oyo azaka esimba te masolo obosana te epa Mike Lokamba nde na yo ozwa professionnalisme Mike atalisinga yango parce que yatangeli yango po pa ke nto banda oyo yango mbamoko yo masolo moni lelo vraiment Yvette Kalombo na Karine Mokonzi otani makasi na ndenge osakana te yo na Karine boza ba camarade te na bango nyonso mbaye na master mutu te masolo sko na guerre nakutaka bango baza kofingana na Jaël na yaya ba Jaël osakana te ke natindinga na atake Jaël. Bonsoir, ça dépend de l'heure que vous allez suivre cette émission la biso masolo na masolo to solo la ka yeba kaneni rosola na star topé artiste na biso topé muto azali star tazali artiste te asepela le bité na zana posa na partager makambo na zana ngo na kati vraiment ya mokili peut-être ba muso ko PCP conseil et tout hein donc ça la bien so oui au beteli biso emele dans au beteli biso li solo na yo contacter biso na ba numéro ezanse so contacter biso bengi biso toko solo la toko beta na masolo et en plus parfois na biso bazala para pona ko consoler mitema na biso et puis pona ko consoler biso donc merci beaucoup bonjour à tous les abeilles na pesino ba mbote belé vraiment bolanda émission na biso na boke binyo so na ça bino chaque fois que tant aux olanda émission yo kande histoire ndenge mutazo ba histoire à vie na ni mutazo expliquer nini ya kola ba inconvénient ya kutana ngo ba déception ba choc ni o azwa na place que au commenter au finga oyo kite yo fingi mbamo quoi donc merci beaucoup merci na ba abonné na biso nyonso ya Karine Yamado TV na pesi bino vraiment ba mbote belé bon s'abonner encore massivement donc abonnez-vous massivement na Karine Yamado TV donc tala rabino ngala lingano parce que bino bozala na pona biso bozala na pona ko consoler biso bozala na pona ko commenter ko liker ba vidéo na biso en tout cas vraiment bo liker bo s'abonner biso sous makasi et ko sala biso bien makasi biso to lingana bino. Alors musalo eza po na bino musalo eza po bino nde bolingi yango tozo continuer ko sala donc hein bo s'abonner abonnez-vous massivement lelo vraiment na yambeli bino na plateau na nga moi oza spécial po na biso na kati ya plateau journaliste moko alobaka bien aza na réflexion ya makasi et puis aza intelligente donc soka zoloba a édifiaka pe hein a édifiaka pe o eza ba fanatique na ye a édifiaka pe bato mususu o ezaka ke bozo yo kanate et puis so apesi bino conseil bozala na pona ko yokana voilà vraiment blanc na fond la caméra na nga fond la caméra na nga tozo mona vraiment Sarah Tola donc Sarah Tola moi si kitoko bonjour maman Karine. Bonjour, bonjour au peine à abonné à Karine Yamado TV. Yamado TV. Et bonjour na ba fan nanga na ba tunyo stupé au barozwa libaku ya Olanda biso na nzela ya chaîne na yo. En tout cas merci. OK, merci beaucoup. Oeza émission na biso masolo. Ouais. Masolo to solaka mingi bato balinga ba bato uta wapi. OK. Donc bato nga bato uta wapi ba difficulté ni tozwa makambo bebele donc lelo vraiment na plateau na biso. Merci d'abord dans le point de ma invitation. C'était pas facile mais quand même tous en a plateau. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup et babonné na biso vraiment hein babonné à Karine Yamado TV to là vraiment maman Sarah na bokebi nyonso. Et maman Sarah Tola est un nom propre nao. Nom propre nao. OK. Kombo nanga Sarah non nanga Sarah non nanga Tola poste non nanga Benanga prénom nanga Sarah. Zando ya maman ya papa. Naza na Tola eza kombo papa, Benanga eza kombo maman. Vous êtes quantième de la famille? Naza 6e de la famille. OK, 6e de la famille. Il y a na bino ya liboso mwana mwasi mwana mobali.
L'aîné na biso aza mobali dadi tola. OK. Na pesi bambo te place azali. OK, moi mobali. C'était arrivé comment? Au beaucoup ma place mon maman na papa? Nga na eu chance au beaucoup ma place mon papa na maman te. Oui. Papa na maman ba divorcé ka déjà tant on a 6 mois. Ah. 6 mois. Ouais. OK, nana maman tout ce que la na kenda na maman. OK. Parce que déjà na âge à 6 mois on me l'a libellé en fait. Parce que j'ai peut-être pour la terme on sait bima. Ozaki na nous na façon alors bani au babande quoi l'été en fait. C'est ça. Donc on kenda ki na maman. Nga na kenda na maman. C'était comment beaucoup ndeni? Bon, c'était difficile hein parce que divorce ya la penza bien té na côté biso bana. Bana ndi bazala plus ba victime na ma divorce. Même côté papa tabano bake pa papa bazara ba victime. Ba o pe ba OK pas maman bazala ka ba victime. Donc c'était pas facile et surtout que maman abiso atikala ki ko zwa isusu temps ko se remarier te bala abota mwana mususu parce que ngane mwana ya suka. OK. Et pas maman. Alors ils allaient qui vraiment moi passé azoboko la biso ngana grande sœur nanga. Malé béniti tokomi basi minene. Belo bosa basi minene et chacun fait sa vie, c'est ça. Chacun fait sa vie. OK. Et papa tant bozaki na maman papa tikala ko yate ke aya rendre bino visite aya ka ozora bino peut-être boké jeu mo boké sakana et tout et papa tikala sa matin. Na conscience tanga en tout cas écoutikala okomate ata mokolo monte komanante. Mais quand même naïbi que papa ba période mususu ayaka osenga non bana nazwa mon en charge na kotaye na 6e primaire na kotaye internat comme ça mon azwa ba soin au foutele ba classe et c'est par là et ya mimanga na internat qui mwenza na 6e primaire. OK, internat okola kuna natangi vie na na passer na internat. OK. Donc bana ba internat ba teti bana internat ba yokaté en fait. C'était passé comment yo moko ça ma parents, ça na problème. Ils allaient passer plus pour na côté papa parce que papa déjà affectueux elle a été pour na kola pas maman. Ils allaient passer ce ko kabona nena maman. Olalula muki mama zat, olalula muki baba zat. Des fois des bandana nga ko lela na lela kananga ata tolongo na docteur na lela kaka. Mais tout la mange non nazo lela kada na misala na maman mais au fur et à mesure na rekota l'esprit na rompe à lycée na solo et na zaro lela souste. Mondo lela souste. Après lycée nazaki supeka na lycée. Ponga ezalaki ka ba lycée. Tant on a longo na kimwenza batini nga siko na mbanza boma na boma mbanza boma eza avant boma. OK. Comme on a mbanza boma lycée Livulu. Lycée Livulu nakenda kuna natangi kuna 2 ans ba balongoli nga sukuna batini nga na mbandaka kaka na internat lisusu na lycée Sangiando. Papa nous est candé. Ouais. Et puis nga monte salamela ba frère nanga tout tous vivre toujours na internat. So ba tie basi na Sacré-Cœur garçon mibali Sacré-Cœur garçon basi na Sacré-Cœur fille ka bon. Donc to viva biso pena papa zako benga na bana ndepinda pembeni ya ba potana ka kuna talaka ke samedi fo bana bazonga biso ba signa to zonga raté ta yo mo. Mais oui biso tanga bongo samedi week-end boye bozongi pana bino ba govai na ba parents lundi na tongo ba yo déposer bino te biso pena ko zonga te bazonga raté. OK, donc vous avez et tous avez pu biso monter toi qui ba nebele ba za ozonga te o ba parents na ba pe pena ke non te ba no bazonga te pardon. Donc na ba week-end wana biso pe to tika na internat fête lo ezate po eza week-end o photo va na ba parents donc to sala la fête na biso pe donc lo ezate kuna chef azate samedi na dimanche ti lundi. Donc ezaki vraiment dengwana. C'était ça. OK, et après vous avez diplôme d'état. Diplôme d'état siko yo na ko zwango na kine awa. OK. Na zongi su awa na yo zonga siko na bosangani internat. OK. Nde na ko za diplôme et après diplôme ezaki na moi pe mindondo koto papa lingi ko futa te maman pe ba difficulté mais
nzambe akosungaka boyebi ke mama soki alingi mwana na ye akoteka ta liputa voilà. Alors mama asalaki nyonso tout lokwa azaka kotangisa koto mpenga koto grande sœur na ngai aza licencié et asalaki mpenza effort quand même ya kozwisa nga diplôme et nde nazwaka diplôme d'État. Oza diplôme oza D6 na continuaka nakendaka na IEC nasalaka marketing natangi G1 natangi G2 naye ozwalanga mosala à l'époque na Zein katino classe naye ozwa mosala na Zein Zen oyo ezalaka Airtel. Zen ya Airtel, il y a réseau en fait. Réseaux sociaux, il y a réseau appel, la communication. Dans la zone on ça na Zen na masala nga na tima. OK. Donc batan OK na. Tant ezala susté. Te yaki ko komisa, tant tozi musala. Tobi chike c'est important. Quand na masala nga to yokani to mi komisi na tour à soir. To commencer la IEC soir. IEC soir ti après to ko kana susté mo bo si sa musala bo kangani ba réunion to sala ipe ba musique na to baile na biso. Est-ce que o kiko yeba iloni sala ke papa na maman bakabwana? En fait cause de séparation na bango na bien monté. Batikala po beta mino solote. Te. O tuna bango pété. Te na tuna pété. Cause de séparation na bango na évité. Lelo to mona papa isala kondeni. Normal hein, normal parce que affection ba utala na muke. On a zoraé le rôle ba papa tout on a kutala na bango na vie. OK. Et après bandoko la mamba mibali payé. Vous avez moto mwaka yo ze show. Nga zala moto te. Ngai nazwi diplôme nazem. Nazwa diplôme nazem na ya mwana nga liboso. Biso na biso bana classe. Donc c'était ça. Et des batalo bota te bota. Oh. Là maman bana. OK. OK. Les abeilles, ça va tout la beauté hein. Donc avec information qui a beauté té. Là maman bana. Alors famille kanengezala boti mais malgré wana eloko moko mama na nga banda ko ebisanga koyokela ngo soni tenga na zo ke classe na uniforme na nga na zemi na lati batongeli nga jipe na nga mulai na chemise moko mwa munene parce que nga zemi ya raboité kota pa bima awa. OK. Si na salle exita na nga pe na zwa. Donc félicitations quand même parce que va ne belé soit na zemi na salango na zemi et puis na salango na zemi et puis na eba teke na zemi. OK. Azoke les classes en fait na ba pe ko régler nazo régler na nga pe na sala ma munyo tout bien sko na ko bela makasi mama yo me mama na hôpital na bango basanga na ba examen masuba bon omoni nzambe so alingi botaka ka Karim botaka tala même ba machine wana eko bimisa négatif mais positif. Ouais. Nga baza masuba na nga na subi bo. Bake ba checker. Zemi ate. Mama mwana za na zemi te tamso azoya ne kaka. Nene. Ozo sanza. Maman comment qui vraiment inquiète. Mais ba ebisi ba confirmer que zemi ate. Talaka ba pesanga na sala bazwa na malaria. Nazwa kiri ya kidney ya perfusion. Zemi longwa te. C'est pour ça encore la kobota pesa ezo dépendre pe na nzambe nzamba linga pe. Là tu as raison parce que na sala kira 3 jours ba kiro ba tcha so ba perfusion ba kinini wana à l'époque na zo ngo 3 jours plein ali ba pesinga suna ba comprimé na kina au continent ndako ebi ke elongwa kate tellement na komo ya munene makasi mama biloko komo ya munene makasi basali singa ba kira ba citron. Na tongo perfusion wala ta na sisi yango ba 18 sous citron ba commencer nga ba bi na munene na kita ba bisi sarazo ya munene kwa kita ba na commencer ba kira ba citron na mela en tout cas esala eloko te tina suka na ngo msusu to uti classe talaka lycée to zonga makolo biso tu bana bandal to comment na biso na système ya reliara ba mbongo na biso to beta na biso pied 24 tinda docteur mo sala ngo opération. Docteur Egit na PC Mbote. Akuta inanga.
BMW mo eleki biso wana na uniforme to akebele beta klaxon pam 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 tout est mis ko to bano tunana. C'est toi, non, c'est toi, c'est toi, non, c'est toi. Bon, tokende biso nyos tukasi. Tokumbani tokeya na moni kaka. Sarah, docteur Régide, comment vas-tu? To solo wala to seki. Atuninga, oko munene boy, déjà marié ngabi non pas encore. Pas encore. Ah, et bon, je t'en ai zemi ndengeni parce que soro bala aux en droit ya okende classe na zemi. Ay aux en droit. Bon, au bala tendeni aux t'en na zemi ngabi non, je suis pas enceinte. Exactement, il y a un commune de moi, mon Mikolo, yo ba classe monsieur ba nous répondre elle n'est pas enceinte, elle a toujours été comme ça, elle mange beaucoup ba ndo lo balo ba. Abi OK, vous allez où je vous dépose. Biso tout wa ki bana bandal mola. Ah ba ngai chi bang bango mola, toke mola ba kitsi bango tout. Ngasko docteur accompagner ngati na. To komi amoni mama na koti na tiki ba ona mama ba osolola na mati pe na s'échanger. Docteur ake ba ermo na moni sko mama bengira. O Sarah docteur azo confirmer nga ki oza na zemi otikali na 1 mois bota oza presque à terme. Oh. Presque à terme. Presque à terme on est lisu tabela ngai. Ah. Oh ma colonna o il a kisi eke ozobo tapi abi atint kelinga bon asaila ki mama bon parce que na batelo monte ke eninga na libumu ninge zalaka na yokate c'est moi na waza mama makasi ya sape mama makasi na yokate sikoyo docteur ayo tikela mama bon atikele bon abi na ebokende lobi na boya sala examen hôpital nanga. De peur que les amis sous na coopérer. Mais bon que l'hôpital a camarade na ngeza na sayo. De ma part, maman ba côté sayo bata la moine échographie. Le lendemain na mona ke na classe te ba memanga ba médecine ba mai na koti, kokota na koti na salle éco. Docteur wana bisi mama bi même on azobotati. Semaine aussi la tête. C'est ça va tout être bang. Oh, zamba miracle. Zamba mystique. Baba maitika na mbetu. Pa bachaka bo bebisi mama tako kono yo wana na mwa mwasi. Ah? Eh, ouais. Bebisi docteur ano pese conseil au moins na état komeli tozelaka mwana bo brisquet tendeza la ki bo banotuna papa mwana nani boyna boye. Botikele tananu akita et après soit soko sola na ye na stratégie ka lokwa mwana ako yebisa ma nyoso. Donc c'était ça na ba jour wana ya to bimika na hôpital wana mama destination la eti ça là ba bon. Dès après wana comment pesanga ba conseil kende classe kocha suscité ti to koma na sepeda na suka to koma na suka na salle d'examen na mama to koma vraiment na suka et puis na ki makasi parce que so na ke classe na la raté azaki vraiment attentif na ba leçon nyonso so na zonka na ndako na sukoli na li na koikao donc nzamba salenga grâce à qui volontaire nzamba. C'était passé comment les garçons ont monu comme moi lingio alinga que na lettre parce qu'à l'époque j'ai mis maman ba lettre. Biso to zaolinga na biso na internet to zaolinga na église. Biso zaolinga na église. So to kutani dimanche pour dimanche to prier biso to église. Bien c'est si comme est-ce que so to kutani bango ba vandi ngambo biso vandi ngambo yo. Au mona ba era sorti wana ba era ba pose be ba era ba rencontre ba match to bandor ki obeta. Mona ngana yaki na lettre na ngana komaki na yaki na ngo déjà église yé pas yaki la lettre là déjà komaki non ezaka mbote pa ngana pesi pa pesi nga yo pozo ngo banti kotale ozo rêver mobalière so que classe ozo utangi. OK, comme il a autant sa prière. OK, classe. Au moins a été bon, on a raté occasionnellement. Kasi lettre wana nde yango na tanga kate. Yango ezalo wa lisolo na biso. OK ka classe tango zo ozonga vola lo fungoli non sac. Obimisi sous lettre. Otange. Otanga na internet. Boyoka, bo commenter biso assez. Mote mesepeli, mote meseke seki skoyo.
kokutana na biso penza ke tokutana toke pe mo place moko boye biso tozalaki na biso baplace ya misika te tozala baluka kaka na bazamba na biso wana po biso ozalaki entouré na forêt. Ozo comprendre so tokutani na bamatch te na bacérémonie ya bafete te so inete ekomi samedi ndenge ezalaka contrôle ya makasi te bato bazongaka na bato bazongaka te tobanda mpe koprofite tozoliungana na biso kaka wana kaka. Ozo comprendre donc ezalaki bon. Ok, merci beaucoup. En tout cas, vraiment, vous avez vraiment une émission à Bokeh Vignon, c'est une émission qui toque comme un cas parce que il y a beaucoup de lettres. Mais toi, ça, beaucoup de lettres. Il y a beaucoup de émissions à c'est pour la émission tant qu'à lettres, on se sentit à l'aise. Ah voilà. Il faut tant à lettres. Aussi lettres là. Toi même moi tu n'es quoi? Et qui quoi arriver ndeni comme chroniqueuse. Ah bon, chroniqueuse ndesikoyo adoyiwe na simisesele baza bavie nanga onga na yebi et arrivage mosusu simisebisinga no na Congo mokili toluka ba chroniqueur ngabi chroniqueur ngo babanda ndeni ote koloba neti ba journaliste en tout cas non kokati na mpe na kokokate te okokokate ko former okanga en tout cas ya non kokate ote to ko former donc sim c'est le mtazwa ata ko former nga avant d'ana été akio changa première émission akio changa na politicien babi balufuma bakomela nga ba question nyonso na papier pona tanga question moko na kotoka na toki motoki ya mobesu na toki coupe ba coupe na tangi yo na tangi yango mabe eyelakisaki na tanga ngo na mutu na kangi na mutu action na poser question donc c'était difficile na kokawa te mazawa yebisanga kaka osimba oyebi koloboza mayele il faut forcer alors on a bandai moi ko forcer na sala moi quelques émissions pe na Congo mokili na cadre ka ya oluka ba invité jour musu na bengsi Pacho na yambaye Pacho RFI Pacho abengi nga azala pa Ken Piana oh sarato la yako yambanga na za pa Ken Piana o profiter pe o sala pe na Ken ba to koma kuna pa Ken eka ba moninga yo yamba biso te ndeza biso ndeto yambo yo zo boya kakari Bela yeko yamba bilo ko telema la chaîne na biso sko bilo oh o ko telema na chaîne ana etala mate chaîne ana ba opeso makambu te wana Ken chaîne ana ba opeso makambu te ndo zo makambu Pacho yambinga babenginga plus que ba kat Pacho yambanga benga plus que baron na yesu koto Ken pe ndenge moko ba Ken ayo benga nga singe mission etala ma batu ba benga ndeza wana faut travailler na ona chaîne nanga ba Ken ayo pusanga pembeni na aibio sko Ken akomola kisanga pinda ndenge ba composaka mabe parce que pa Ken ndio yekola mabe nazo pinda formation accélérée ya mabe wana penza ne ba créer base ndenge ba atakaka mutu bablo wana tunazo ngo kotake et pas Ken OK sko tangu na yo vanda na yewoti na kuti bango na baguerre na bango na équipe nationale sko ngana yebaka na nga de Jael show avant makambo wana ya ba media sko na guerre na kutaka bango bazako finga na Jael na yaya ba Jael osakana te Ken atinga na attaquer Jael elenga on internet ya lelo ndenge tambolaka ata mutu bosolara so esenyo o attaquer o attaquer kaka bon ezala bon skonga no talanga bi Jael to sola bien tout zane ka lobi a c'est même son problème sko mba monka boye to soigner te na finga en tout cas na kokate na kota mai na mi bendani na ngana longwe tant na yo longwa pa na nga bi lokana longwe na misaila ka chaîne na nga na kotsaka ba video na nga ya bongo ya tina te male mbiti e mata bana komo ke na nga rep afali loraza na grand frère na komo ke na nga rep na ko filmer ko se distraire na makam na un temps batu pe ba komo kota makam afali a parler de Karine Mokonzi to moni lelo vraiment Yvette Kalombo na Karine Mokonzi ba potani makasi na ndenge osakana te yo na Karine boza ba camarade te
te na bango nyonso mbaye na master mutu te oza camarade ya motu te mais par rapport ya ndenge yolobi ke ofingaka Karine seke ntango ofingaka Karine esalaka mpe kozwaka makambo te nazwa makambo te nayebana te video wana bato bayebi yango te bato bayebi video te nayebana nanga te parce que nauti dans le néant nana oyoka yo ozo comprendre babimisanga plus que star babimisanga siko plus que star ya ofinga Karine te babanda kosalanga kaka comparaison na Karine yaleki Karine aza na succès aza na mutuka te tala youtubeuse aye YouTube na voiture ozo comprendre basala biso polémique mais je pense que ça youtubeuse par rapport à makambo ozoleka na internet tomoni lelo vraiment Yvette Kalomba clasher makasi na problème ya Karine tokotangoka mwa moke eza masolo tosola vie na yo mais en parlant d'elle nde esali ke toyibango kaka et lelo vraiment ba problème eleka na makasi na YouTube azoloba na ba vérité ya somo na TV ekomi ke o alobi yoza mama oboti lelo moninga alakeli abi soki kutu bato baozala balelanga mwana wana ça peut te faire comment ya ke bo discuter na mutu mo bakoti mwana et puis na kati ya histoire na lobi ke bato baboma mwana no esalo ndenge ezolakisa biso kaka ke réseaux sociaux ezalaka la bienvenue mpona bacongolais c'est que moi je comprends c'est ça parce que tout le monde peut trahir tout le monde mpona mbongo c'est un peu ça malgré ça passe c'est décevant comme on a guerre en kala ezalaka en fait tozala ofinga na mpe biso na biso mais lelo ekomi pendaki balokoti papa bakotisi ye balokoti mwana balokoti mobali eza nango suki toko te ezosala bien te mais apparemment communauté congolaise balingaka nde babiloko ya ndenge wana na baémission ya bongo nde bango bazosoutenir voilà baémission ya ndenge wana nde bango basoutenir soki oye oloba mambo eza sérieux te baotala oyo ekoki koedifie succès ozwa te ozwa nao te donc faut ozopesa bachroniqueur conseil nini mbangu kaka po en fait osalake bato nyonso bakota na ligne ya ofinga ya olobaka mabe ou soit bato mosusu batikala base réservé eza na bato ebele Karine oyo bayebi mpe ya mosala oyo bien batangeli yango bayebi déontologie nango nde etambolaka me bakokobima te malgré baémission na bango kitoko basalaka mais bakotala bango te et mpona wana mpo kosi te parce que ata biso mona chaîne tomona yango so bosala émission mo eza ya polémique baotala te so eza ya polémique bato baotala yango wana yango nazoloba communauté congolaise biso bacongolais toza la bienvenue te ya kosalela réseaux sociaux toyebi kosalela yango te mpona bato ya communauté na biso mpona bango il faut tosala kaka baclash photo fingana photo swanaka nde biloko bango baosepela kotala mpe bakosoutenir bato baosala mosala na bosolo normal na badéontologie nyonso na kati balingi te bakotala yo te bakoya kosoutenir yo te bakotindela okode te ozwa eloko te mais soki oza mpona baclash en tout cas oza na population Karine osala succès alors ekomi mpasi kopesa motu conseil na minute oyo parce que tout le monde alinga gagner mbongo mututu alinga koma asomba jeep loko a Sara mututu alinga koma pe kokende Chine asomba biloko oui on n'en disconvient pas mais sikoyo mbongo na YouTube ba façon ya kozwa yango eza ebele il y a plein de concepts so ke kota ba ivoire mona mututu ala kisala batuka ndenge basara suki ndenge basukola mutu azofinga na ete et puis etala ma ezwa ba view ya makasi siko biso soko sali yango Karine okozwa na ba vite bandeko no kongola otalote oyiba otalote po anini communauté mobimba tolingi na biso bêtise tolingi na biso mafinga yango moni lelo yo na toloba non tout le monde peut trahir tout le monde à cause d'argent donc bato bakomo vanda calculer abi internet mikolo ekomika so ningisi mafinga bato bayeba soutenir yo et moi rapidement na Karine Mokondi na Yvette Kalomba na faute na makambo. En tout cas bango nyonso mbale na moni muto opesa faute te ce sont de meilleurs amis bayebani ba secret ebele bayebi makambo ça est-ce que ça m'appelle un jour yo poza na meilleur ami mobi impossible de ma vie maman ngai na kokite meilleur ami na nga to sali pendant 10 ans peu importe eloko nyonso to sala ngai ya mabe na ko se reculer un pas en arrière
non tale na misuti conscience ne ozonga non ya na ba clash te. Merci beaucoup. Je pense que vous qui est avis à maman Sarah a expliqué biso avis na ye par rapport na ye moko donc ça n'engage que elle ba propos na ye moko à tenir donc ils a été que au point ya loba ki bon alobi bon parce que ça mutu et ça par rapport à makam oyo les kana na kati mboka na biso et puis la communauté congolaise donc elle est obligée de répondre dans kati plateau et moi répondre biso donc merci beaucoup pour la réponse et tu es comme mona vanda au côté pas fali tant au côté pas fali fali mta invita kayo to tenga na kota pas fali te na kota pas fali te ndena bolo ne sala ke mama kumisaye oui asa grand frère na nga ya ndako asa yaya pa na nga asa pila yaya OK na petite sœur à soutenir les kina yakuti ke yaya pas na succès na e na bando kota ba vidéo ba fan na e pe bando matelanga ba bonne ba fan na ba bando matelanga ba bonne et après kuna pe nazaki combattre ba comment mona ke non ndeni petit oyo atakuta petit yango ya fali to ya nana ndeni na yekamba mo boye ba pese ba considération voyage Côte d'Ivoire à Kei voyage pe na fali OK petit ba vitesse et puisque on a voyagé avant ba musicien nga kedanga avant ba musicien bato bayokelanga ngo keto ke fali mutamemanga nga matikara bateau peut-être falaka mema nga nazaka na visa na nga il falaka na kende Côte d'Ivoire na visa na nga nazaka na makambo na ngebe nazaka ke osala na Côte d'Ivoire et coïncider parce que nga na déjà ra bateau basara business donc osomba babilamba ba voiture na yebi penda cop na yebi business ko bene mikolo bazen na kendaka na nga alors nazaki na visa na nga parce que na yo ki voyage na komeli prise ainsi était ngala bokele botika na vraiment bi mais oye de arrêta ba visa ezakale ngabi ya na visa na kangi photo nde ba bengela ngai grand prêtresse moko boy na pesi ba mbote OK et yemta saela nga makamba voyage tokenda voyage ndira moko na danseuse Nicaragua biso Sarah Gabon ba bengisa biso Gabon, Nicaragua, tika na Gabon, na kiti Côte d'Ivoire. OK. Donc on a commencé même avant ba musicien. Retour na tellement na ça maquiller trop na meda et beta keto. OK. Alors les salariés to benda ni tellement ken pas aki kota fali to benda na to bunda bitu ba grave. OK. Donc na monique non fallait na travailler na pesus na mutu mususu na comme travailler na chaîne na ko tsabelema na travailler pe pas Mike Lokamba. Zora Mike Lokamba pena ken na kuta bango la guerre au Saranate lo ezaki beka ya mafinga ya au Saranate. OK. Donc c'était ça. OK, merci beaucoup. Et Léona ken pena boza bien, je pense. Et wana papa. OK. Wana père spirituel. Mutala isinga hindu sandenga faux. Et voilà. Père spirituel donc baza bien et l'autre yo kake Saratola. Mais comment ça n'a été pas Mike Lokamba. Nde na yo zo professionnalisme Mike atalisinga ngo parce que ya tangeli yango ça remone émission basaka boye baloba boye avant ça l'émission faut bandanga boye pour pas qu'un to bando yango mbama yo mbama droit de réponse pourquoi ça dit que na stabiliser qui peut pas na parce que quand la relation yo zaki na ona fali akokai ko kangiso te boko matina ba niveau ba prison te non akokaki omoni soki mabeleki deux fois aomona kasuki placement bwa suki mais Sarah batu ba opekisa oyo kate bata famille ba obenga oyo kate batu to oyo kate c'est que pour yoka il faut bakanga ina donc c'était ça parce que papa benga famille ba benga côté na ba benga c'est tout le monde tant amoni que petite sœur oyo kate te moi na père moi yoka faut fimbuti pour rééduquer kuna pe ara centre ya rééducation kuna ndo moni akanisa inga. Attendez, c'était pourquoi? En fait, les alaki makamnae à vie privée. OK. Na maman bana nae. Oui. Ouais, elle a eu biso histoire mo ezalaki na ngopé l'hôpital, tu vas découvrir en après. Il y a bandara de akolo bango keza l'hôpital za théâtre de chez nous, fallait le bango na bémission. Mais ba bon dimanche. C'est ça. Donc ezaki suite ya makambo wana créé là qui peut ba problème belé na couple yo bika biso basinde tout zalaka. Voilà, senga moi qui m'a payé quota, ndomoni Laurent a zaki moto à train à Ikambwango. Abizana on a quand moto à train comme ça qui m'écoute. C'était ça.
Ok, merci beaucoup. Je pense que tu as eu vraiment éclaircissement l'élo par rapport à Marambo et celle qui maman Sarah côté là qui est présent. Tu as eu vraiment nous sommes faire partir dans parcours à vie naïe et ça Marambo oyo et ça une histoire à obosarango jamais. Est-ce que on continue quand beaucoup misaye to au tikaki? En fait, on a lobela suba musicien ça fait un temps. Ça fait un temps je crois mais ici à Soukana soutenir ça qui fait. Ok. Donc on a le bédanga sous ba misente na za concept na musu na sala ba histoire vraie to beta na ba ndeko ebele et à part wana na ba émission musu sa ba actualité to kotisaka voilà. Est-ce que esalamaka ke na et pas fali ne sala ki ozwa ki libala ou bien comment? C'était arrivé comment? Parce que tu pas sango héritier dans les cas pas héritier. Ah ozaki pas héritier. OK. Pépé héritier, la zara héritier na e kuna nde na travailler qui parce que kuna na ki bonene na papa. Metela biso na bisolo ko vivre na papa za musicien. Bon, eza ngo facile parce que soyi muto biso bisolo papa banda ndeni sara na lingako je t'aime. Te bon ngana ye to sala bolingo ya avant na ya e pas héritier. OK. Mais to zaki capable ya ko sala bolingo na biso te parce que à l'époque, héritier n'a fallu bazaro yo kanate. Parce que yo musicien héritier, Robimana fille o azara ici mbate. Donc tozara na bolingo mais ya moyen to kuta les ate pour yé peso ba moni a eu problème. Pour nga pe goto peso ba moni nga pe on dit ba trahison ba bimception ne tozo trahir. Donc tozara chombo kaka tozara bija. Na sepela na te biso déjà to bandaka ba bolingo na biso déjà et bande ki ndenge nini to kutanaka na Rivonia. OK. Na se wana nzo ya bando vanda na Rivonia. OK. To kutana wana datala yo amayo tumba biso fort ya lo bananga. Otumba biso fort sola mabe to aka batu bona boiti to pesa ni pe contact. Ya mama internet kenda na ka bon en soi problème pe ezala na monter. Les tokutani est-ce que to bundi te oh mais to revendre place monte ebiga Congo ba caméra ba fodini ya déplacer bazui numéro na ba PC ba elinga pe numéro na to bandi pour cela na sepela na yo na linga comme to sa bolingo ngonde donc eza bolingo mo impossible to kokutana te to ko vanda te. Donc c'est impossible. Donc surtout ça bolingo on sait que chomboka. Voilà, biso ça l'amour impossible. Si tant là pour rejoindre yesiko to comme orchestre moko ah weli simba moko. Mbala moko parce que dossier ezalaka mais moi to développer ngo ezala été. Ngana linga ki pas linga inga mais. Toza na kati impossible. Mais linga que tu savais qu'il y a un engagement na ye. Bon, cause un engagement c'est trop dur parce que na ebiye abanda ovanda ye moko na bovana azovanda ye moko na frère na ye moko azozala wana kande ba misie bazalaka mais koza ke mobali azala sans engagement musical je ne pense pas donc koza la pas aza na batu na ye un peu partout mais na parler na ye azovanda ye moko et ndi que ça là qui tant na koti siko na orchestre na bango ndé place penato jusqu'au bolingo na biso zaki na ya chombo to koti na kati ya réalité parce que to zaki kolingana na musika na musika mais perdra makasi perdra na tika betela na koka non yo d'expliquer biso parce que c'était comment to la obala obala ndeni mama bibimba mo abali sunde vraiment ta bilomoko to sala coulisses to yoka te yoka vidéo ka WhatsApp kaka mais to sala coulisses moko o elekela tina héritier ayeba tandima pété bato bango bazo kanisa muto ngana bimanda na orchestre duke zeka mascara donc ça et surtout qui ça mututu Diego Sarah balingane liwapi bakomi komituna balingani liwapi ka awo kande Sarah ye ande balingani bakomiti na niveau o ya kala donc to vanda na bakema na biso de loin ola na Karine kema de loin
wana mwasi moko olingaka mingi wana besoin oapproche ozala na ye me moyen ozala na eza te nayebisi olingaka mobali moko mingi eza te siko bokutani mpendaki ya facilité bokomi esika moko orchestre moko otala niveau ya bombe tokenda mwanda héritier afutelanga chambre place abanda olala na kima atalaka boye baobengela toko Sarah alali chambre moko na Diego na Mishka ouais donc ezali mpasi na respect ya mosala pour ke koma te ke orchestre wana bazolingana danseuse na musicien to journaliste na musicien na respect ya héritier nde tobaki te ekokoma habitude ya mutu nyonso na orchestre alinga mutu nyonso to alingi esalaka edevalorisaka mouvement ya mutu te tolakise ke biso tosala yango ya basentiment te parce que tozali na baprojet nango tokende nango vraiment ntina suka nde omoni héritier pasepelaka vie de couple eza facile te eyaka mwa pasi mais tellement bolingo erenyaka koleka makambo tu tozo surpasser yango mais ezaka bombo te kande tokanisaka wana yaka mpe na bapilipili nango bapilipili eza makasi je pense te bapilipili eza makasi te eza ke kofaire voir bandeko ke libala eza kaka na bamerveille te ekozala mpe na bamoment moko mpe bepine koya emoni ke ekomo ya osurpasse yango parce que l'or eleki force à bolingo ezaki bolingo tango elekaka makasi ezodomine nango bepine wana mon ba fanatique parce que to chité l'émission na biso ya lelo. En tout cas merci beaucoup na yo vraiment mission Litoro Karine na satandai na ba question otesalinga bien et merci beaucoup na ba fan na nyonso bokomela nga vraiment ba conseil na bino ekota nga na mutu evanda nga vraiment na mutema donc merci pe na ba fan ya Karine ya Mado TV et zamba liboso na leka na chaîne na bino me mbala suka te. OK. Puis ba fanatique nombo to ba fan. En tout cas merci na tata po FAPK to balobi moi c'est mbongo depuis États-Unis. Un grand merci na maman Gina Amatou Motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Un grand merci à toi papa Diego Milito de loin depuis répétition na yo. Un grand merci à l'équipe technique na nga pe ba accompagner nga partout na Kendaka na moni bongo na otanga ba kombote na boyi nanga boyi babanga trop Paulo Seka au côté des news des stars. Un grand merci à Bino Nyos, un grand merci à Amélia Moueba, la privée de Orlando Domingos. Un grand merci na groupe WhatsApp Nanga Mobimba, président Bébé, Eliezer Nkano, Edwige Kalala, Dalia Onyema, Nani Suna Bosani, Makiala Kumba, Sol Mbemba, Nani Suskuna na Bosani, Pamela Kabeya, en tout cas Bino Nyos, tout bandeko vous soutenanga. Un grand merci Nabina. D'accord, merci beaucoup vraiment na balandinyo so bolanda ki biso vraiment na Karine Mado TV. Merci à vous parce que na lobara chaque fois que ceux qui nous sala o tozo continue nous sala parce que ba fan na biso ba les abeilles bazawana po na biso donc merci beaucoup donc ba warion merci et je pense que maman Sarah a lobby a péci vraiment éclaircissement donc eza masolo ils ont faire partir na parcours ya vie na ye. Donc alors on a l'intention à m'abêter pour nous dire oh alors bien mabé ça tangi combo pour la nini non atangi combo parce que tili wana ye awe ba kena kota ka prison pour fali mutasala na boy donc eza eloko asikate parce qu'ils ont faire partir na parcours ya vie et ça va bien tant que ba histoire à boy eza vraiment moko ba histoire oyo ya ka pona ko édifier biso et surtout ba te belé to kutana mama boy o ka pire vieux mo boy vous ara bien mais pour cracher ka muke amemi na nzela mabe pire serment vos abonnés et ça normal les ambala liboso te alors on se retrouver vraiment na ka oyo o sali biso ka message na se nde to lingaka nde to sola a o sali biso ka message na se biso to zo message na to koyamba sous une émission to zo pour nous poser batu la question donc merci beaucoup et merci beaucoup à Gloire Ngoma Motofa 3 donc ce qui image de comme à casse vous allez pouvoir voir mon photo derrière la caméra et merci beaucoup à Rick la prophétesse qui était là aussi merci et merci beaucoup à Kari Sidissou et merci beaucoup à Alvin Tumba journaliste à la mission ya Sika o azoya vraiment mikolo na kata musala ngo to yamba ene ngo yamba Kari Sidissou ngo yamba nga
donc biso nyonso tozwaka na mpona juste kosala mosala et puis kosepelisa bino. Donc merci beaucoup. Et ceux qui n'ont sous nini donc les abeilles je vous aime beaucoup. Merci beaucoup à ma chérie, à mon bébé Candy ou à Tukula qui était là aussi. Donc merci beaucoup et on se retrouve dans l'émission sous. Bonjour, bonsoir et je vous dis bisous, bye.